coucou, bon après-midi à vous qui me suivez. Les amis internautes en direct, il y a Idéologie TV, hein. Mbote bandeko ya balandi na biso Idéologie TV na cadre kaka ya masolo. Na yeli bino masolo ya kitoko. Masolo na bino oyepe samaka toujours na la tundra love. Masolo na biso epe samaka toujours na ngai moko na vandi liboso na bino esika nyonso bozwami bozana misala bozana bandako bozana ba bureau partout vous allez vraiment ndeko na bino la tundra love motema ya bato ya Mimi Love Bungo, ma grande sœur chérie, Hélène HK Silence d'Or, en direct de Paris, hein, ba productrice nanga, oyo kalate bazo produire nga. Ouh, kitoko, ngeli toujours. Na cadre ngeli na eko pesa ba maman, na biso, ba jeune fille, conseil moko kitoko. Mokola lelo vraiment na meme libino bile ya kitoko toujours na cadre ngeli de makambo babi Idéologie TV nde pesa posa na yeli susu koloba boye vraiment na kati ya société tozo vendre na ba vie na biso tozo vendre na bandaka mabala ba jeune fille opena to balite ba célibataire ba nani ezo kamusanga likambo vraiment bandeko. Au moins moi c'est kitoko, jeune fille kitoko, kabelo banda le premier le 30 alataka kabelo engaye me kende sika ya lala ka bandeko okuta bampuku bazo salele musala okuta bampese bazo bongisele mbeto bandeko na ngai okuta jeune ndaka jeune fille azongala bonsenga kitoko mais ndaka jeune fille solo ya solo moko lokola humidité solo moko lokola pourquoi Pauline kati solo moko bayaya moi ce koza kitoko ce qui ndako na yo eza solo vraiment eza pasi ina ekola kisandenge nini foko bongisa ndako ya biso toza bato na mboka mopaya eza bato nyonso te bana makoki ya kovanda bandako ya chambre salon ou de chambre salon ba appartement non car moyen on nzambe apambolela na yo nango oyo vivaka nango eza fo ezala propre hygiène na ndako kobongisa ndako eza na tongo obimi donc une semaine après faut ezala na système osala limpeza générale hygiène générale donc o soigner ndako na yo obimisi ba biloko ezaki eza nango nini ya kobima libanda oningisi tous les coins okomboli bien olongoli ba toile d'araignée na ndako ozwi kozwa ka omo otie na kati ya mai opangusi mai soki ndako na yo ebimaka solo mama zala na petit dorsal la javel omoni javel kako javel ici sera ndako solo ozwi javel ata ya mai otie na kati ya mai opangusi bakoin na yo bongisi ndako na yo ozwi oyo ya mbuma mike obwaki na bakoin ya ndako eti elongolaka odeur wana oyo etiaka mwa moto akotika boye ata posa mai omwa mopaya moswai na ndako na wana posa mela ata mai ya pamba me moya meleza te okaka ntango ofongola ndako odeur wana ebeti ye elongoli ye na envie mame ya ovanda na ndako na yo moto ayaki apase journée epa na yo makoti na kati ya ndako solo eleki bamama yango wana lelo nga tundra love la jete ya mokonzi na yeli bino lisu conseil oyo ya hygiène corporelle ya ba maman na biso bana basi ba jeune fille ba tontine ba Barbara soit disons ba la barona ba sinzombe ba fille de luxe ami benga fille de luxe ami benga la baronne ami benga soi-disant ce qui est nani mais maman bimaka solo na nzoto mama mabe koti veut dire maman to lité na likambo propreté en nzoto abo mwasi nzoto abo mwasi eza sacré ba lobby ba français ba lobby l'hygiène est la première propreté hygiène
ezali donc nakoloba neti il faut ezala numéro 1 na oyo nyonso abengani mwasi manzaka mwasi faut ezala propre po mibali batalaka biso na manzaka ya makolo pe ya maboko hygiène ezaka te faut que osala bafaux ongles na bachinois il faut que kosala bamanzaka par-ci par-là baplaqué yo non okoza mpe ozano na mbongo ya salon te mama osombi gilette na yo oke na ndako vernis ezalaka moins cher soki olingi na o vernis ya couleur te ata base kaka oke na ndako osali opaloli manzaka na yo propre ozala na lim na yo moko muke wana mpona olongola basalite olongoli basalite nyonso esili ozwi base na yo otie na kati manzaka na yo ale oye sikoyo na kati ya nzoto na mapeka ya biso basi okotia mpe muti na lipeka na yo maman jeune fille la belle ma chérie okotia no mpe loko te na sa lipeka osokoli kitoko oseraze foza na petite mingi ya kolongola bapoala nzoto ya mwasi lipeka mwasi fo ezalaka propre lisse mpo bapoalo wana ntango mama ozotoka eke ekuti lisusu nzoto nano eza soin te yango mona mwasi abima so ya lipeka okobanda osokola lipeka na citron so lesilaka ti lelo la tundra love ayeli bino système mosusu c'est pas fétiche libanga mo bamama bateka biloko ya bokoko libanga mo babike libanga na soko tiango ekanga libolo ya mwasi mama tika bibaka baka mama libolo ya mwasi eza ya kobaka te libanga wana ozwi libanga wana opandi yango otiango na kati ya mai ya mukie na mwa ata kantine mwa mai moka ya mukie ovandisi libanga wana ese dissoudre na kati ya mai osi osokoli ozwi libanga wana mai wana obandi kopakola yango na sa mapeka na yo so ozosala yango ntongo pokwa une semaine okomi tuna bi nazalaka wapi okomilinga na bato nyonso bande koyokosola lipeka yaya sola lipeka eza su te masolongo na olobela sœur nanga Mireille Kiwa nabengaki Maya Youn la mama kulutu de Josmar na Gabon ayebi masolo wana bolongwe na lipeka mwasi oye na litoi po eza bachérie bapapa batonton avant sala l'amour azana posa aleshe yo na litoi asalo caresse carinho oabengi na portugais carinho na litoi ya mwasi olamuka na ntongo boye ovanda neti temps oyo toa na temps ya saison sèche poussière eza ebele na nzela nzoto na biso bato ekotaka poussière yango nomonaka ke soki okosokola oza na gant ou bien linyuka il faut frotter nzoto après avoir kofrotter osopeli mai omona nzoto eza salite eza poussière oyo ezala na nzela nde ekangamaka na nzoto na biso ndenge moko mpe ekotaka na matoi na biso bato fo ozala na habitude osalela tige coton ozwi tige coton na yo ozosokola litoi na yo bien olongwe na manzaka omati na mapeka omati na litoi aye kokita sikoyo na bonzoto émission na biso penza eza basé nde na yango vraiment la tundra love abeti sete na yango vraiment bonzoto ya bomwasi papi bonzoto ya bomwasi nde sekele bonzoto ya bomwasi nde bongisaka makambo nyonso mwasi okoza kitoko ozongala mama soki nzoto na bo mwasi eza na propreté te yaya ape soni te mpo nazolakisa bamomo bayebi te bandeko bayebi te eza kobakisa un plus même soki oyebaki oyebi nyonso te to se complétaka toujours na vie yango na ye vraiment biso basi nzoto na biso eza compliqué au moins te ke po sokola sexe na yo il faut que kosomba gel intime wana esala yango eloti
Et puis nzoto ya bomwasi basokola yango na mai ya moto te. Maman, soso wa libolo na mai ya moto, libolo ekomo lokola mayeba kilebu. Mama eba kilebu. Wa ebi kilebu te, mali yebo matoyi, oya noir wa mateka na ba wenze wana. Sokozo sokola nzoto na sex na yo mingi na mai ya moto elembaka. Omona même ba nini nango wana ba l'œuvre nango wana elembi comme pète eza sous na goûter eza sous les onsté eza sous sexy à voir te nzoto abo mwasi ozwi na yo osokoli otie mosapi bien ba l'œuvre na biso ezala na gourdura mafuta mo ezala na ba l'œuvre na biso basi tango zo sokola ofo basokola pe nzoto mwasi na savon te basokola yango na savon te basokola yango kana mai ozwi nini comment dirais-je ozwi gant na yo otie mai ya propre ozwi ozolekisa likolo ya ba l'œuvre na yo wana oniki yango très bien. Allez, yo mo penza o sentio o respirer. Tango zo sa makambo na nyoso ya atozana na motu ya te o ndeko nanga mwasi. Atozana na ba parfum ba Dior te o ba Farien te o ba nini o so ba parfum nini wana ba nini ba busi soki ba nini ya ozala propre koleka kutu moto atiaka parfum. Po eza ba fille ebele ba tiaka ba parfum po ba bimaka solo na nzoto. Alors tant parfait kokuta lisuna solo wana solo bandi na munoko na mapeka na sa makula mutu donc ozaka ato sokoli swendenge nini siko vandi soko telemi bato batikali mal à l'aise esika ka soki yoko ozaka wana omona ka mutu akomolonga moko po anini mama atonda na solo munoko solo munoko babi yango nde makambo ba mama so munoko koza mino pembe okoza lo chaka bakambelo no penza ba 60 pouces mais munoko ebimaka solo okoza mobali ya kitoko donc soki obimi sika basi ba moni yo ba craquer okoza mobali moko donc oyebi kolata melika solo munoko mama eboma na relation netinga Olga Tundra nde na vandi boué vraiment na musike na pesi leader ba jeune mbote na yo papa babibi na file nde makambo les amis de Yannick Fundi star Yannick Fundi l'animateur Bogar na kati kin bambote na yo ebele sola munoko maman pepsodan kakate fuza na petite mususu eza traiton sola munoko uta en estomac bato babela maladie d'estomac makasi wana yango refulaka tina munoko fo okutana ba dentiste osolola na bango bazana ba kisi esisa sola munoko ba peso ba kisi eza traitement mobimba olanda traitement na yo eza na mpe motu ya te moto a milingi tango wa sentir bloc a bongo na nzoto ya se sacrifier ka corps âme esprit pour se traiter pour misalama pour azala toujours bien donc ozala olataka na obilamba ya ba po motala ta posa likolo azati nyoso to lataka yango nde lamba uta la création du monde na ba koko msu bandola tra mo ba posa biya banyama mais biso to lataka bilamba donc ozala wana yo ce qui est haute classe tie mais na miso bato ngala kakaka ozala kangeli fille ngeli neti ba fille ya ba les intello na profiter l'occasion au ça ba les amis les intello du monde partout aux États-Unis, na Canada, na Paris, na Afrique du Sud, na Gabon, na Cameroun, na Maroc. Elkine, Mami Chako, ma grande sœur, ma yaya privée, ba salam na yo. Na kopé ça la star, Lolo la fraise. Moi ça zanga mokoua, en direct Paris. Ba salam na yo. Mon vieux de moi, Samson Samagiora de Paris, anga na zala na Luanda mais na koma déjà Paris puisque
nga biro nanga babase nanga bazalaka kaka libanda o Luanda to ininga batapoto ba inanga te po bango nde ba osala tundra zala na seki pour na kandati Mimi Bungu de la jet ma moitié ya motema ya yango ba bizu belé Mr Fantomons ya nzambe pakebo moswa munene toujours ya nzambe en direct Paris mambote na yo na ko pesa isusu mbote na je l'appelle mon papouche papa Joé papa du mundo en direct El Sud Africa Vaya Willy Kassa ba mon vieux béton menina la spiritualité avancée mon pangi en direct États-Unis d'Amérique ba bisou belé telaka yo mon pangi Tony de Best leader d'état en direct Maroc ba bisou na yo belé ana Luanda net David Ewembe ba bisou esiko zali papouche Nana Diawara ma copine privée Tantine en direct ma copine privée mon oncle Malaibra Yonde Makambo famille nanga mobimba ba bizu belé ba copine nanga partout boza Falon Kiambi moi c'est à pembe moi c'est libala babi ba bizu belé wani nanga na bossa na binote ba de moi El Nigeria Lolo Mobutu lova ba bizu belé vraiment na lingi bino mingi Vous s'abonner massivement la kaya bino la tundra jet naza déjà 3 fois star donc je vivrai et je mourrai star kabino monde bobenga la star na ko pesa mbote na Yann Bunganga motema Olga la tundra on direct Elkin dans ba bisou ebele ba bisou encore na yo moko mon papouche de moi libre parcours ba bisou na yo encore une fois de plus Hélène HK Silence d'or Mimi Bungu ba productrice nanga ba produire la star ba produire la Jade la bino ya dégâts Chara motema babi moi c'est à mon qui est Miss ya Luanda Ketiana Tundra tozaka mibale pe biso mibale tona idéologie TV boluka boyeba mokoyeba te Mama Mwilu en direct Mayanga basalamu na yo Yabino yango wana donc vraiment na idéologie TV makambo ezali bosabone po biloko musu ya na moto ba olamba na ebelité kala te bozwango de la part à star na bino jet privé Tundra Lisette Casting de Paris mwana poto babi yonde bio talaka yo non il est arrivé dans le mois de septembre veut dire to pesa makambo ba bisou partout bozwami donc ya lobezati bo suivre ka biso na idéologie TV yango ne milulu